ozala déjà prêt parce que tu na film ni nango. Landa, real passion, deuxième partie. La vraie passion, deuxième partie. Film OBM elengi. To banaki on la première partie. Na katia God's Love International Venture so soit poto. Chaque jour masola kitoko ya sika ezanga raté na katia maison Glive God's Love International Venture. Provision belé ba film Nigeria pour na osepesa bana Congo, bana Angola, bana Brazza, bana Afrika mobimba. Bipa nyes ba film ekomaka partout mokili mobimba. Landa. Oh, tout ce nango yo. Alors servir bien mais moi quelque chose na table. Tout le monde bien mais longa la belle Naomi yewana. Et Nara fait on a qui président et compagnie na bango. Landa Michel Payak ba invité qui passe la dîner ango. Landa la boké binoso. Michel a kota boy. Don de mbote. Yenga ba dinyoso rat. Oh, tenga pas de tenga na zela ka so moi so yo présenter so de loko ende ko présenter ngai. Eh? Mais pour moi yo. Yo veux dire que ça serait comme fait ça moi c'est un respect. Yo. Non, on va la été rat. On combat la été. Ah, attention à quel logo suka mo kilo so ko bala. Non, on va la été. Et coquille. Mais quels sont de embarras au moment? Quels sont yo? Naomi bébé. Mais Naomi Keina ya Monica OK au place pour bien qui va présenter na présenter officiellement pas de moi tout ça moi dîner ensemble. On va pas la terrasse. Oh Michel. Si on continue à perdre ma chance n'est pas moi seul. Ne me sors au inangai. Oko inangai. Pardon. Nio Naomi Nio Zoba ya kitoko mabe wana Zoba naanza buzoba. Oh kitoko mabe suni yango. Désolé malimbi ça pour la nyose l'équipe vraiment. Mais pour ndeko na yinanga makasi boy. She doesn't hate you. Ayina yote. She's always trying to be a professional. Azo me rako zala onde ko boy basi basala ka bongo. Je te promets kalami te makamendo yo bongo. Ever since I entered that company. Depuis la koto na compagnie na bino comment on sala kuna. Ayina nga makasi ko tala nga bilongi mabe makamendo so ko je nenga partout. Never te promis yango na yo. Never approve of me. Et never te jamais ko tika ko linga te ngala kuma moi sa yo. Sorry, trust me, she's my sister. S'il vous plaît, dis-moi que moi Let me go drop you in the house myself. Ça va. Yaga s'il vous plaît. Naomi Yewana, moi c'est Kitoko. Bien mais Kitoko. La belle chérie, BCB vrai chérie. Oh. Bien mais l'année à Boké Bignonson, Naomi. Bah qui peut me présenter officiellement Père Michel. Don Doyana. Mais bien Michel a tombé qui m'a cassé. A tombé qui m'a cassé. Nani est pour calmer. Ceux qui jalousent ça là, ceux qui n'y n'ont pas évité. Il me ça la plaisir. Et pas il y a Christian Large na matadi masola kitoko bele ba CD masola kitoko ba film kitoko pe elengi ba CD bien na matadi bele me et pas Christian Large. I suspected you had a crush on that girl, but I never thought you were being mischievous trying to get over Monica. Na yeba ke te yoko linga mo se malamu mela kanza ki na ndima ki te yoko va ko sala busobo de pine Monica ku fi yo ke va ko bala zoba wana. Nebi sayo. You know, I hate being reminded of my marital status. My fault. Est-ce que pour lui ngozala ngoyo yiba ke yonda lozana no célibataire. Obila yina kozala ko ba appeler ya célibataire. Nebi sayo. Non, mieux tout monana. She was ordained to me by God. Eza par accident la zolinga nzambe bongisa japo ngai. The kind of love I used to have. Oh, Naomi brought sunshine. Nebi se oyebi bolingo na zanga ko Monica kufa ki juste que Naomi ko tum sana lumière. Going to remain an employee forever. Est-ce que Rotika au milieu moi musala asa employé na biso. Est-ce que Rotika employé pour Liban? Tela na combien de temps ka ba faire la biso familiale na mutu mo n'importe qui. Someone I am in love with. Aza mutu mo na lingi. Aza moi sanga na linga ye Michel. Come to grief with
Et qu'on a malamu yo ndima. You can move. Oh ndima et pour continuer malamu na vie na yo. Buzoba. You have to go through me before you find that out. Ok, il faut traverser ngana avant balaye. Mais là na boke binyoso et comme ce comme un problème entre ya na leki. Ndenge entreprise ngo batikela bango mi balé, papa kufa tikela bango entreprise bango mi balé. Oh ngo bala mwa musala wana, employé wana. Po ani yango. Oh, est-ce que yo botama mukonzi? Banda wana. Do you know how much this company is? Oh, et puis compagnie ça la valeur combien ça la capital à combien? Ils ont plus de 20 millions de naira boy. That round Naibi. worth over 20 Donc, osez malheur te raf nanga tout ça la richesse il y a plus de 20 millions de naira. Mais le point de tout ninga bongo. You think you're smart, Au quand ça mayele yo. hoping to crawl your way into mine. Oh mega ko yako diembe na famille na ngai. My brother into you. Oh pe na ndenga zo mega ko yako linga ko sedu ndeko na ngai. I love Ngai. my brother. Na linga ndeko na ngai. Any woman could ever dream, and I intend to protect you from. Nazali ko bati la ina buzo ba nyoso na base mabelo ko la yo. Make no mistake, Naomi. Ko sala ga moto Naomi. Come close to my brother again. So puta su pe mele ndeko na ngai. Kill you. Na ko boma yo. Yes. Yo ga shh. This conversation is over. Masole sili. Bima. Nothing. If Ralph should ever Look. hear of this conversation, So tira fa yo ki masolo ngana na yesi ngana yo bende to sole boy. Oko perdre musala na yo. Ay bima. Oh. Moi abive abendi moi na bureau na ye. Et te soki opusa liso pembele ndeko na ngai omeka ko linga so ndeko na ngai na oboma yo. Et soko fundi pe ndeko na ngai ke na lobaki no masolo nyonso na ngangela ki oboye. Mbala moko. what is the meaning of this resignation letter? Oh, mais lettre ya démission ngel bani yo juste. Ngel bani. Rafe. That is Nako ko supporter sur na longo na ngai. behind this. Tela. I'm going to let her intimidate you out of S'il my vous life. plaît les bisayo. Jamu ko pe nana intimider yo longo na compagnie. Please, you're an assistant, she just let me be. Tela yo na ndeko na mosi nga tranquille. Polo ko lo babungu na What yo. did she say to you? Alors bino nini? Let you walk out of my life just like that. Mais ndenge ko permettre moi so linga akene kana tina ngabo alongo ka boye fana tina ngai. She Te. must have threatened you. Na moni amenacer yo. She doesn't like me and she never Alinga ngate pe olinga ngate. To be her choice. Est-ce que na choix na ye ngai ndem na linga yo? She tried to dictate for me. Eh? Naomi, Naomi. I'm going to pretend like I never received it. Na kosala sabeti na zwaki lettre oyo te ya démission na yo. Oko continuer musala na compagnie. And that's fine. Un point très. Bimela na boke binyoso. Naomi amoni kaka olie na vala bana continuer buzo na compagnie oyo na akomi na même lettre ya démission. What did you do to that girl? Yo sali ne pas mona mwasi wana. Don't play dumb with me. Conseil ça va Why jeter. you have to threaten my fiancé? Poni menacer fiancé na ngai Naomi. Eh. You mean Naomi has resigned? Owa Naomi a commis lettre ya démission. I agree with you. She's a very sensible girl. Alors moi mwasi ngoma yele raisonnable. I don't know why you are doing this. Na ebiti pona osala boy You want to Michel. see me happy again? Oza posa mona nga tuti le sengo te bien c'est ça posa mona yo na bonheur na sengo. I know you're blinded by her false beauty. You can't see through her skin. Kasi poma bote kitoko ni ya babende zo kosa yo. Tela. Falling in love again, and that is final. Na lingi lisusu na vile ngai puis un point très yango wana. I know these girls with wretched backgrounds. They will do anything to lay their claws. Na ebi mona mwasi wana azana famille mona bandoki. Ba posa nyosi poma mvute yo poka yo linga ye. Worst of their kind. Na yebi famille na obi azana bandoki. Just to inherit your wealth. Akoyaka ko diembela po arrêter a diembela la richesse na yo. Obvious and rigid thoughts from. Mais yo makambo nyonso ba conversion kama mbongo ya uta wapi This ujiste. note of warning to you, Michelle. Tikala pesa avertissement. This one, then be prepared to have me as your enemy. Soko za posa au bana guerre. If you allow that, Prépare-toi ya kuswangai loko ennemi na yo. Be ready for me. Soko za kana posa so bana Naomi. Na ngapi na surprise. stand up, point your fingers at me. Oh, tele poti nga musapi ngai yena mbali. Was that what you just did? Yango ne uto sala sikol. Yes. Oui, yango na sali yango. Ah, I see. namoni. Yes sir. Namoni. Buzoba. Naomi. Kitoko mabe wana. Oh, kitoko mabe yo ni na kati, ya yo ni na kati.
koganga pe boy ko sala ba comportement ni se buzo ba we ezo comme ça ozaki moi un peu philosienne moi ndenge ya moyenne boy ozo comme de plus en plus philosienne elongi mabe ezo ke ko beba beba ozano elongi na ozano philosienne boy naturellement ozano philosienne sikozo ba so ki mutima mabe ezo ba so ki philosienne te zo ba sama ka ba kra ezo ba sa ba degré oh eza ki passe Bibi landa boke binyoso. Et combien de ko bitumba entre ya na leki. Nangamo msusu bele me dondwe ma dondwe Michel. Et nangamo msusu bele me zalinde Rafe. Tout le monde bele me dondwe ngo peye yo Michel. Boya boy. Bibi abaye wapi? Bibi nanda kwa Naomi. Go in there. Take whatever trash and Boko takona mo bimisa ba salte nyoso bo ngo libanda. Même pour le ça boy. Donc mine ben, bo sali ganyo. I do my things. I love my job. Ça pour perdre msala yo. Non, pour perdre msala ngata linga msala ngai. OK. Bon bois ganyo sali banda. Bimela na boke binyoso. Masa Naomi kuta ngame ka okoti la Naomi ba vite soko lingo perdre musala na ote kota ka makambo. Ote na ko wite ko perdre musala kana linga musala ngai. Aebele me aboto lindaku. O ba pesa ni Naomi. Abenga Naomi libanda. where is that king called the car my brother gave to me? Yo, wapi fongola? Keys. Ba fongola? Right. Ça va. I do not want to see your foot. Bile ba lazala posa pa ma kola mine salitete hawa. Zoba. Try me. Meka ngai. Michelle. Ngai Michel meka ngai. Meka ko ta tuna ndakwa. Meka ngai. Na ola ksayo. Meka ngai Michel. Bile la ndala boke binyoso. Mais ni nango juste ni nango. Kwa bino ni nango. Soko la biluze le telinga. Ngam na sala yo. Eh. Ou bien son la célibataire so zo bala peut-être il est telinga ngam na sala ngam na pesa mabala. Yo. Quel bouzo ba sali yo. Oblé dans les bise au déborder la limite. Au déborder la limite. Fiancé, quel fiancé bouzo wala. Na no zo nga fiancé na sala ngala encore. Open the mbongo na ebele ndako la. Tali yote. Pesa ba fongola. Ne bisa ifana na la zoba kwa pesa ba fongola. Michel yo. Since you don't have happiness in your dictionary, from this minute I cease to be your Ndengo mekinga boy. Ko bana siko na longwe ndeko na yo. Na so ndeko na yo ngana to ko ba enemy. Un point très. You cannot do that now. J'aime quoi ça ngo. Meka ngai. So I said you can't do it. Nabi j'aime quoi ça ngo. Jamais. Bien me rafa tombo ki alobete ko bana lelo o zatu ndeko na ngate. To kabwani. So yima kama compagnie to ko kabola ta ko kabola. Yo sanga makaba mutema mutazo linga zui moi mufude na yeye vraiment azui moi chéri na kitoko boy. Moi ilala na ya sukali pe ya kotela. Ya kotela pe ya sukali. Po misusu za la ngwe za ya kotela meza sukate. Mususu pe fa fe moi sukali me hotela te na ebite. Bibi la ndana boke binyoso. Rafa yepe. Ako mbote monsieur. Mbote. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez Naomi, ce qui est dérangé? Pas de problème, monsieur. Excusez-moi. Mais la noix boke binyoso. Moi mbali na kombo ya Rafa azongeli Naomi na ye. Azongeli place ba empreinte ya mutema na ezali. Naomi ni yango. I'm very sorry for it. Désolé pour la nyos leki. I'll show you in due time. Na dois tirer na moment malamu, au moment opportun, nyos za malamu. Na mo moyen za ngote. Pour nous permettre pour nous permettre doute. Never. Jamais. We have to stand together on this. Et il faut tous ensemble avec un beau supporter. And at least we'll give you some time to sort yourselves out.
tela na moni était peut-être ils musique malamu ngaza musique na peut-être que pesa au temps yo sala makamna nyoso nazo est-ce que soit que nous avons moi vacances moi congé oui nous avons pas moi congé moi peut-être là que moi vacances na que personnel moi musique makamna nyoso les cas na base des problèmes té OK na koma man lettre ba peser à vacances là je t'aime moi aussi je t'aime moi aussi je t'aime nana boké binyoso Naomi na Raph, maintenant il peut que la couple moi bien. Ça va? Mais Naomi elle va être ceux qui causent la ah oui comme il y a un peu de danger pour la gars na déplacement moi qui est peut-être moi vacances moi quelque part peut-être les amalam pour la gars. Hi, what's up? Oh. What happened? Yeah, ni nango. I mean, I was in the office yesterday. Na kile bi wana lobby. Say anything meaningful to me, like. Na monyo te ni ninte ni nango. Well, I'm relocating to Kumasi. Bien nazo ke nangana Kumasi sikoyo. Akumasi? Kwani? Oh, I have to come all the way to Kumasi. Do ifuna ya kana Kumasi pona ozombongo na ngai ya class. Something called electronic banking. You're literate. You should know better. Tala. Well, Ceux qui otangaka ongoza oyeba ete moyen zali ete ba sa compagnie na ke moi vacances kuna sa carte compagnie. Comme ezate. Ye il faut pesa ngamo bongo, il faut pesa ngamo bongo. I need this break. Tala, na yebisa yo repos est très important pour ngai. Na zui repos na compagnie c'est tout. I've been thinking on my life with you. I've been thinking on my kind of, lifestyle. I want some more. Non non, raisonner ndenge na za sorte ya vie na ngai style na ngai vie. Il faut na zo mombo mona bana ba faire. Na kufungola ta moi ni na teka na ngai lokola peut-être Ritz Carlos. Na bana pe ko sa bio na sombi bio bien. Moi ni na yo teka. Ni na ngoza posa ni na ngozo mbongo nyango. Na mbongo te. Ye na yebi ko sa mbongo muke. You're dating the chairman of Nigerian. Obi magana président ya compagnie na bino, kolo compagnie na bino. Eh, ko c'est quelque chose. When will you ever wake up to the realities of life? Mais yo dans ce que yo s'adapter à la réalité à vie. Too much of a risk. Hein? I'm sure you definitely squander everything without anything to show for it. Na za c'est ce qui la pression bongo. Oko baby ça nyonso 5 au produit résultat mon I malade. went to see Uncle Kofi. He was just. Te mekanga kanga na kile ko ta noko kofi ale ko lo buzoba. Now that I want to do something for myself, nobody. Siko na pesa sala ile ko moya malade pour la fina ngayo mutu azo ngato soutenir ngayo. I don't like it. Na sepe na ngote o. Face your studies. That's the most important thing. De la tanga na le premier wa ba étude yo yango na c'est très importante. Definitely fix you up. Hein? I know nobody ever wants my progress on this. Maybe mutu mongo ta linganga na ke liboso na famille yo. Même yo. I will not agree. I will not agree. Na kondi bata kam nyoso. Of the family. If people don't give me this money, people might will see my true color. Bino, so pesa moto wa mona fois couleur na ngai. No. Not going anywhere. Bozana posa bo bilisanga lokola ngane ntaba noir. Ngane mwana mabe ya famille. Ngane mwana mabe ya famille. Ngane fils ya prédiction ya famille yo. Not going anywhere today. Na kele pa monter il faut me nga mbongo. Belana bokem nyoso. Douane yo na leki ya Naomi ayeko senga mbongo. Oh atana posa bana. Premièrement ayakela nous ko senga te Naomi engagé na compagnie Naomi avec des possibilités. Et siko abelbe akomi na posa Naomi alukele mbongo mo ya bien. Akoma osala ba faire na ye na ndenge na ye. Akoma osala ba kam na ye na ndenge na ye. Melana boke binyoso. Mais c'est des fois pas bimus na nango. Nanda. To see you two Bino mbale. still acting like children, Ko bale ko sama kam loko ba mike. entirely disappointed. Nanda vraiment déçu. Very sorry, uncle. Désolé Noko. Désolé Noko. What is the matter with you, Michelle? Komi na ngona yo Michel. Mais Noko yeko kata makam. Remain perpetually single? Ozana posa ndeko na tika la vraiment célibataire mo yo bele lokora A yo. woman can dictate to a man's heart when it comes to matter of love. Hein? Nini oyo ko détecter na kata mteo mutu. Pray for goodness sake. Mais mutu ngamba na za employé. Wretched gold digger. Mwendu ba mo mushina mo boy. For condemning love. Donc yo so condamné ka boy. Wouldn't have made her way to our Chikana bisa yo. Mama na yo so to ngale ko landa ka famille na ye. Mais la kota na famille yo. the one who made my brother. Pote azaki na famille mo trop pauvre. Mais yende ayaki amemaki bénédiction et puis asalaki ndeko na ngai. Papa na bino mbale oyo akomisaki na mbongo makasi ti atikili bino compagnon là. I'm sorry. Ok, désolé, monsieur Noko. You know your problem, Michelle? N'ayez pas Michel. Jealousy.
Problème na yo eza jalousie. You've taken solace for so long in your brother widowerhood, Ovandi na ndeko na ndako moko. and it's going to leave you stranded. Et puis yo ozobala te ozomona ndeko na so abali te yo kotikala ka isolé bongo. Tinoko. Every night, I weep and I long for a man of my own. Ongai pe butu nyoso olela na so mbala ngai moko. I can't just sit back and allow one small girl come and take it from me. Kasi kande kuna kaso to kuma fona na ndenge mbali peso yena ite. Nina ko permettre ka bo ba ko botu la mande kuna ngaka boy. Emotional drama. Donc on ça pouvoir ba ceux qui va drame na yo biso ba nini na yo ba émotionnel ka boy. Naomi, your subordinate? No bi ndenga za subalterne e no bi ni nango. Get a life, my daughter. Tell moi ngai zo courage. It is never too late. You are only as Maybe as you you make yourself feel. Et ça n'est trop tard. Et il n'est jamais trop tard dans la vie. Ozana mukolo makasi ndenge yo moko zoninga komi comme ça mukolo makasi. Ta eza na rozo mbale malama robala yo pe ozana no bien. Michel, ça va. Na comprendre que jalousie me te ça le bon ouais, petite sœur. Michel, ça va. Bien mais Rafa comprendre et le que ça la bien mais jalousie. Michel du fait que yé moko zo bala ta fandi ka bazo que matin mais zo vimba et le zo vimba ba buto zo ba ça nyonso ko et le zo beba de plus en plus mais et du fait que ça que azo bala pe ka te ba mbule zo ba ça makaka. Ya on te ça te ndeko na to fana ne wenda ko mo ba fo ça la moi bien ndeko na pe quand fana ça les célibataires yé pe ça les célibataires ba to ba comprendre peut-être ba to ba quand ça peut-être ça ka jana ba famille ba bazo linga ba ko ba tende ba za mbona ba ko bento nyango. Where you off to? Nabimi. Okay, abinaki Akumasi. Akumasi. How come you didn't inform Mais me? nene bisanga te okay Akumasi. Oh, ça va. When you have made yourself a Rubicon, I must cross before I can speak with you. Ne biso omikomisa ki impoli. Ngana na ko libiso na nouveau ko peso na afati afala ke quelque part. Don't tell me you're still angry. Limbisanga na biso ko isa to zan toujours na kanda na ngai. Limbisanga te oza na ngai. My sweet brother. Grand frère. It will only make sense to me when you accept my fiancée Naomi. Na bisa yo. But I told you I no longer object. Na bisa yo. Pardon na ko ndima kaka yo ondimi o bakomi ko linga fiancé nga Naomi. Na ndimi ki bien kasia. Na zana trop sûreté. Anyway, I'll be going to spend some time with Naomi. Savana. Na kei ko passer mo terme na Naomi. That pipeline contract we've been pursuing. Et puis contrat moi madame kuna zakuna The contract signing to coincide with the opening of the new branch. toko la kuna parce que compagnie et cela qui I pour will stay as long as my fiancé desires. Please ensure na ko umela kuna tanyo so fiancé nga olingana pa na kuna. OK? Eric should be resuming at the new branch this week. Et puis Go and ask your fiance to get you one. Ralph, grave. will you peck me goodbye? OK bon ko pesa ta bese ta el tema. Na ba tele ngo na bombe ko na fiancé na ngai Naomi. Oh! Oh Samboy. Grand frère na ba bima. Aya pese moi biz moi el tema et ça la kepe moi bien. Comme ça na mon balité. Comme grand frère n'est pas à boga. Azo mo na ka être là soulager moi moké. Est-ce qu'on ndeko na comprendre ndeko na bete na bombi biz nga pour la fiancé na nga Naomi. Na ke o ça kuna ka combien de temps? Na ko vanda kuna aussi longtemps que mbala moi chérie na ngai. Azo na posa na tika la kuna. I just like cool again in Iceland. Bibi na ndabo kemneso. Yo, Feel like goat. How was it? ndeni makamnyoso. The one you attended this morning. Me, attend an interview. Me interview ni kile. Nga kile interview ni uziza ngai. I'm a hustler to the core. Tela nazaka debu ya mepole kosa nga makasi boy. Now make I block this door, put this here, because I know say you go come inside, you sneak. Oyebi ngai weme na vandi ya banda yizo yo ero ya boy. Peut-être ngo fiel mukata tiyo kosa nga ndako. What be that? Pole ko babongo. Telling the boat wife was said to myself. Still the talk. You, Ken. Yo Ken. You search every rat hole for this house. Nzanga mwa kamona kile kosala. I just go try some jobs. Na kile omeka uluka msala. You know what? Oyebi nango. You're lucky you even have a degree to back you. Oza chance pour otanga quand même. Looking for a job for how many years now? Depuis combien d'années azoluka musala musango peso ya nango te. Yango na komaka omene vimo ya bongo bongo kaka.
there any food inside? Est-ce que bilo eza ngata ndako? Bilo ngata ndako. What we talk yesterday, we watch it. Basani même oh oliela ilobi. Eza kuna na kati nani eza laver te. Nani basokola ngote. Keso la basani no kuna na kati yo. Bemela na bo kebino so film ango. Bemela na bo kebino so. Naomi otala kama mbule zo pousse na plutôt Michel. Chairman just called Yeah, yo. Kumasi. He wants you to personally handle the files of his new personal assistant. Eh patron uti ko benga kuna partie ya Kumasi ya lobete yo moko traiter dossier o ya assistant na personnage na posa luka. Bimela na bokem nyoso patron na ya compagnie do na ba numéro 1 compagnie grand frère ya mwana mwasi Michel. Kombo na ebele merafe akenaki na Kumasi akenaki ko passer mon temps na fiancé na Naomi. Full of distractions. Oh il faut vraiment buzo ba plein de distractions. For first-time assessments, On va dire juste. final decision matter. On a décision na finale. Than to question my judgment. Oyi binga malamu mutu ya meta vraiment jugement na ngai en question. Nazo mika te ko sala ngoto. I think Na banzi Ms. Dora Okoye, the most qualified, peut-être mademoiselle Dora Kwe credentials. aza vraiment qualifié makasi tokozwa ye na musala comme vraiment assistante You personnelle. have such an enormous interest in this research. Nayebisa yo na aza na posa buyoso bato na boyi na kozwa mwana mwasi te na compagnie. You should remember that this is not a place where you can exercise such your perverted lust. Not at all, madam. Ça va? I'm in charge of professional advice. And keep your professional advice to Nana yourself. mika ko peso conseil boko professionnel. Naza na posa na ngo te. Well, The if you chairman say is coming back on Monday. He's Patron kozonga lundi, patron président kozonga lundi etali yo. Abima. Yeah. Bimela na bokem nyonso. Eh, tele longi. Vilusienne. Get the car, one line. Bongisa voiture naza posa ke na déjeuner. Can I summon Comment on a Kena Samo? the personal assistant to the company? Ah, assistant personnel na compagnie na président ya compagnie na biso. What did you call me? Obengani nango madame na bi madame, merci madame. Michelle. Comment on a Michel? Obenganga I madame te. suggest you throw madam. Na banzi za madame oboka comment na madame obenganga Michel. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui madame. I'm the managing director. You'll be reporting directly to the company. Ngai nde na bwana za Okay? manager Currently director out of the awa. country. And you resume work on Monday. OK? He's my brother. Grand frère And I happen to na ngai mutu oyo aza awa oyo azali numéro 1 ya compagnie na biso ya voyage ki aza na Kumasi akozonga awa lundi aza grand frère na ngai I like to know. et puis ngai naza na pouvoir makasi ya naza influence makasi envers ye ça va vraiment naomeka Tell kako him to be respect expected back on Monday. toyebi lundi akozonga You report directly to me. mais pour le moment yo ozala ni makambo nyonso barapport nyonso epa na ngai. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, oui. Michelle. Michel, nalobi benga Michel. Okay, Ça va? that's all. C'est tout. Merci madame. You're very handsome. Oza bokar. Merci. What are you doing this evening? Osala ni la poko lelo. What are you doing? Okosala ni la poko lelo. Eloko te pour ma serré. I'll be taking you out. Non, c'est pas toi bima na yo na obimisa yo. 7 p.m. sharp. Is that okay? OK, toke sala mo ba sha. No, but Te makambo ba no ezalaka te. Na kobimisa yo. 7 p.m. sharp. OK? Na pokwa. Ça va. Ken, Ken. Oui, ma. you're incredibly sexy. Oh, ça vraiment sexy. Merci, incroyablement sexy. Oh. Mais maintenant, vous comme ça. Mais Michel, comme peut voir comme moi, maman Dondwe. A dit, mais la tête pas mon baleux. Mais moi, on va comme on a Ken à Samo. Parce que le là, assistant bien personnel. Et pas il y a bien il y a président et compagnie, le numéro 1 compagnie. Numéro 1 compagnie ça grave. Alors bête ba lukele dia moi secrétaire moi madame ba lukele assistant personnel moi madame ba engager les voilà. I said, come and leave. Kende OK la ngate. Mais koto kende quand même quand moi sina kende. Oh. Mais pour nous ça ngomela OK pas monter. Look, Kala. I don't want to see it. Na ba ye ça sur la photo monete akende na ye. Akende pas na bango. Au point de ça ngomela. Na bite akende na kenan.
kill me. I'm going away. Non, quel pas monté. Bon manga. Come down, man. I want to see that woman is coming. Non, non, pose la mona moi ça c'est hôtel là, il n'a aucun pas monté. Whether she has two heads or not. Na mona est-ce qu'il y a ça là ma commis ballet mingi. And I don't want her to meet Jane. It's as simple as that, don't you Na understand? ça pose mutu mo Zambia gai. After all I've done for you in the past, again. Nyo so ngala salele na passé pour ma kene. Pendant mo nyo c'est l'équipe ken, na salele makaba minene. Mais si quoi comme au bois ça comme au bien nga. Et pour le sala boy. Why does he keep treating me like a piece of rock? Mais pour pas qu'on soit ngala ko koni mo boy. Parents' money looking after him. Bambo nga nyo so argent de poche nga so nazo so soin na ye vraiment. Why? Why me? Quel pour le sala nga boy. Honey, I love you. Je t'aime chérie. I don't want him to beat you. Na boy va beta yo ken nga na malembe, OK? Bime ken na lobete azana mutu mo invité moko spécial. Azu awa, OK, azana posa te mo na moi so kuta ne awa. Yanwa ke na ke ne pa ba. Zela. Na beta zela. Moi spécial akei. Ken azaje la rendez-vous na Michel. Ni na ba être vice-présidente la compagnie, deuxième personnalité dans ta compagnie. Pour le saluer bon, ça bien été quand même. Ah chérie, na quand même. Come on, you depend on him for God's sake. Hein? What's your problem? Less than 5 minutes, my boss will be here. Yes, c'est un épisode. Quelques minutes car awa même dans moins de 5 minutes patron nga ozala awa. Et na boy ya buta na yi. Ibela na boke binyoso. Michel ye wana dondwe. Abimi bele bele na rave na kene. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. Ibela na boke binyoso ye wana. Abimi na kene. Mwambali ba engagé lokola secrétaire. Donala ba lokola assistant moko. Personnel et pas ya président ya compagnie et pas ya numéro 1 ya compagnie. Mutu engagé bébé et ça qui ne moi sur Michel. Et à promettre que na to bimana na leo na pokwa oza boka. Na la pona que ça le mo ba cha. La na boke binyo so. Mbongo za problème te ayeko sala bébé mo mbali ba cha. Oh, o pesa kitoko. Azo zwa nyonso. Bébé nyonso kana kati wana. Bébé enfin bébé Michel alingi pe mobali. Enfin Michel pe alingi mobali. Awana ko tala tanzo si la ka boye, tanzo le ka male male so na vandi ka boye. Na kangi maboko. Parfois boto na 1980. Au moins on s'en a na 22 ans, na 23 ans. Yeba que les gens comment à 2010 to les cas qui ont déjà les tout ça en 2011. On a déjà 31 ans. Il faut les bango. Et peut-être on a quelques temps jusqu'à peut-être dans 9 ans peut-être boy ménopause de se présenter. Nana boke binyoso. Nana boke binyoso. Michel ye wana bi oh. Nale satanga boy. Madame nake gosbo nake wela ta momoko yo. Alingi na ekene. Comme ba engagé ken na compagnie ye adiembe na ebe me pa ekene. Ba komi ko sa nyoso bile me. Nyoso. Asaleli ken ba sha mo mbali ba moko. Bilambe tondi. Ndi menga vuma bébé. Na kosala nyonso vuma ba shira mike baza pembe na to pousse na pembe na yote. You look so sexy. Oyo boza trop sexy pour mayo. Ya solo. Maintenant boke binyonso. Michel P alingi enfin. En fin de compte Michel P azuma mbali. Azuma jonga e. Azala comprendre que non? Cela compter c'est pas grand frère nangai. Cela continuer à compter par là.
un jour il peut calamité au bala na ye calamité au bala na Naomi et otika nga boyi na osuka tengo na lukaja moye na ngai tengo na lukaja ni na kosala tengo na lukaja ndei na kosala. Il se peut que les pauvres ont le même problème. Oui, parce que pour lui, il va pour ça, c'est mais nous appelons un bon. Il se peut que nous avons un bon, nous appelons un bon qui moutait ma belle. Vous avez un peu qui toque, qui moutait ma belle, nous avons un go. Ben important, c'est ma belle, la salité. Net yonde mundele, net yonde dans l'espace, autant d'ordinateur ma belle ôté. Net yonde, ils ont un bon, attends, botam la famille contre riche, n'engo. Et au botam qui, au bimaki na cash couche. To bimaki na nini nango na ilamba ndenge nango ina ilamba kuma riche oboto bagilka lokola mutu nyonso tina la mwa muke. No, you can't. Te la muka o me la mwe café la bongisi. Okay? And he's a workaholic. And I know him get. Na bizo grand frère ngai kala mingi te akozonga. Akozonga lelo et puis yanza mutu mwa linga musala makasi. Okay? Il faut kuto na musala. Listen, Ken. Yoga Ken. I like us to get married. Nana poto bala na kala mingi te. Oh! Moi si mutu bandiko proposer kama libala. Bon. Développement peut-être. Yes. Oui. And I love you. Je t'aime. If you agree to marry, Ce qu'on dit ko bala nga. share Nako kabola richesse nga nyonso na yo. everything. Nyonso. Your money is not my priority. I don't want to accept to marry because you love me. Ebi walibala na kolinga te ko bala ka poza na mbongo te. Na olinga na soki ko bala na kolinga na balo po na lingio makasi mais pas parce que ça na mbongo. OK? Yo kama malamu. Ça va na comprendre, na comprendre. Ça va. Now get up. C'est quoi tellement? Toke musala. Bimela na boke binyoso. Ni yango zo umisa kuna ko. La na boke bimela na zokota. Tremblema. Rafa songi. Oh Rafa yeah. Petite sande inango. Michel. Mina ndimeti ko zonga ka fa boy vraiment. Mina zongi avant premier yango. Premier sate. Na kanisa ki la na boke kena zo kitabo nzambe na ngai. Mais mon ballon na mona wapi? Mini yango polo kolo. Mbote monsieur. Mbote. Raph. Je te présente Ken. Oh, nouveau assistant au personnel nani. Nouvel assistant au personnel. Oye, London. Na opeso pe baba introduction yo so asima na présentation yo so. Est-ce na ebi longio quelque part te monsieur ebi ngote. Oye bien on te fait se confondre nga comme nga Ken asa. C'est bon mke. I know you. Na yebio. This is the same young man who was Addison's PA some years back in Kumasi. Oh dali jeune ba yi oh muyibio bakanga na Kumasi. Why didn't you add it onto your CV? Mais pas ko ba on sa ba so boy. Why you didn't do that? Because you have just employed here a thief. Yo eko employé vraiment muyibi lokola assistant nga personnel. Asa muyibi. That made away with Addison's $20,000 some 3 years ago. Ye asala ke te mo mama mo ta même. C'est 20,000 kuna ya c'est ça solo Ken. It's not true. Déjà solo te. So I did what Mr. Allison, but we have a little issue. Nem so na yiba ki me selection ten. All the allegations that were against me are false. Nyonso ba koslenga kama ne ba funda ngeza kila ngoyo ya lukute zaki kosenga. Okosi. I don't want to smell this guy around this place. Na la funda ko muna ta ko yoga ta solo ya garçon pembeni ya ndaku na biso. Oh si faut monsieur. Na za muyibi te. Na muyibi te. Na muyibi te. Yo, oza muyibi. Now, let's Rap. get to the truth of this matter. Tela. He said he's not a thief. Ah, le beta muyibi te pona zo kele ko menacer bongo. Hein? Rap. He just employed me the first Oiko engagé nga lokola assistant personnel bongo ya muyibi. He's not a thief. Ala muyibi te. And he's also my brother. Aza pe bolingo na ngai. Raf. Mina na bokem nyonso. Raf abie me ayebi Ken. Abete Ken aza muyibi. Pourquoi bien mais
bayebi compagnie mo ezala akumasi na mboka mosusu ezala pembeni kabele me awa baza na Accra na ville ya Accra me akumasi ezaka ville moko eza mpe pembeni wana ebelebele alobi te ezala compagnie moko kuna ya mese Alexandre boye kene azalaka kosala kuna me ayibaka mbongo mo ebele me belebe kene alobi te nyonso ezalaki baforce accusation aza moyibi te nete yokana koza sire ozoyisanga vérité vérité nyonso ozala mposo oyeba à propos de Monsieur Alexandre. I insisted on getting my due. It's just to frame me up with a $20,000 tip. Mais Alexandre a lingaki kofuta ngati. Elle a insisté na soka mbona ngai. Aye ko tienga piège et à propos de 20 000, sur 20 000 combien là na yiba ku to tete. Yes, solo vraiment. Are you sure you're exactly telling me? On a si on dit c'est solo vérité. Look, Michelle, Yoka Michel. I'm not seeking for something. Na luka nga vraiment te yo kelanga ma Tony Nango. Tony Nango. All I want to do is to think back the pieces of my life. Oh nyonso na poste na meka mpe kosala ezate na ramasser ba morceau na ngai vila ngai. Talk to my brother. Si vous venez meka mpe kosala na grand frère na ngai à comprendre que yo za muyibité. Mais na boke minyonso. Michel azobatela pe ya mo mutema. Oso passer sur atamo na boy bata ko yoka le mo papa garçon yoka. And he told me what transpired between me and your friend. Aye bisika nyonso. Even Alison sidelined him on some deal they did together and punished him innocently. Nebisa yo Alex na ve apinisa qui est vraiment mabe. Ana muyibi. Ara toujours muyibi. I believe him. Na ndimela ye. He's an intelligent, handsome Azama man. yele pesa boga makasi. University degree. Atenga po azana na diplôme moko vraiment ya vraiment ya qualification mo makasi. You know how happy I was to have discovered the kind of person that guy is? That guy is bad news. Oyebi vandeni nango yokati ndeni na zakine sika ko découvrir vraiment sorti ya mutu ya zaki. Not surprised. Na kama ngati. You have a crush on that man. And I won't also be surprised to know or to hear that you have slept with him. Na ko kama ngati soki na yokete yo kushaki dijana mo mbali You know wana. what's funny? Kwasi za misa? You are not going to drag a thief into Nigeria. Jamais okota muyimi na compagnie na biso. I expect you not to patronize me. Tela. Look, I have equal Nebisa ko mega ko te ko tele milangai. you, okay? OK? And for your information, Pour ton who information. I sleep with, Mutu na ko kushe na ye etaliote. don't worry, come back Oh, zonga le bonasi sana. C'est là. for your information. Pour ton information. Hein? Whoever you want to sleep with, it's your business. Mutu na poso kushe na ye etalio, etalingate. The boss number. OK? But what I'm saying is, Kazo na soloba. I do not want a thief. Na boyo ko c'est vraiment muyibi na compagnie na biso. Et mes grands frères zongi rafie yo. Akomi ko tele be petite sœur na ye ete mubali oyo zo linga wana ozo linga ozala zala na ye odiembela na mubali wana okanga makanga na ye mubali wana za muyibi. Allo? Yes, me. Oui, ezangai. Phil. First thing tomorrow morning, I want another personal assistant. Lobi kana to na la poso be lukela ngai assistant personnel mususu esike bo engagé na boyi muyibi wana. Ça va. When love is knocking on your door, better not take it to the floor. True love can never make you fall. Think twice to have some more. When love is knocking on your door, Bibela na boke minyonso. to the floor. True love can never make you fall. Oh, Raph, comment? Nana boke minyonso ayena kena ye keni pe mbote. What is happening? Ni nango. Well, we have decided To say this day. the personal assistant is only better he moves in closer to you. Ede assistant na yo personnel aya ko vana ndak mona yo comme ça. Oyeba madame kaza muyibite. Jo na ngai yo. Bébé, je t'aime. Mimi na miss ya Raph, Raph to mona nyonso. Oh, ndoto to nyango. Bébé, keni peta ko banga te, ke na za bosa patron compagnie. Ke Raph. Vraiment bogar na ngai yo za bogar. Michel. Raph ni yango. Et là comment vous m'avez ni yango. Vous allez bomba? Mais ni yango. Vous êtes malade. Vous jamais fait ça. Eh, Master, you've taken this revenge thing too far. yo vous me makambo to muzika.
Yo ya kolinga Naomi, elle me leko tele melango, mona ke ko problème. Ya ngai pe ko kota te, ko kota makambo nanga te. Na lingi ona linga. Rape moya tele me makasa zate. Yo ya kolinga Naomi, obundela ki Naomi makasa, fotela Naomi makasa. Yo linga ndeko na ngai vraiment, na linga ndeko na yo. Na lobi, combien olinga ngai combien? No, na linga ki makasi. Est-ce que c'est ça vraiment? Na zo mona ngo vraiment, na miss na yo. So linga vande na ngai lobi. Stay away until things were sorted out. Dis-moi, za malamu za musika na juste to ranger makambo. And it's very close to her, we make her happy. I love her enough to agree. Nebiso na linga ndeko na yo, et puis so iko fana pembeni na ndemzo se pesa na kosala yango. You are out to milk her and my sister dry. I know that, but it won't happen. Yo nebiso yo. After this evening, Oye a osala ba buto na ndeko na mwasi mais soko meki osala ma. You would not. Longo lelo. Sauf votre respect monsieur, na zamu yibite. I would do to please my woman. Na kosala nyos, na kosala plan se pesa chérie na ngai. like I've rightly said. Nena baki liboso. Up this evening. Nena poko kanga biloko nyonso pe longo ndako yo. Listen. Kasi quand même. Well understood. Na comprendre ngo malamu. Na bo ke binyoso. Rafa komi ko benga na kene. Longo ndako na biso. Est-ce que linga mwande ko nga ona linga kai? Combien elle aime dit? Oh beaucoup, na linga ke mingi. Ya solo. Tout so linga ke ponto za musika na ye. Ote. Asenga na za pembe na ye. So iko za la pembe na ende ko sepelisa ye. Na osala onka. Ata yo benga nga na okenze. Na sepelisa chérie na ngai. Ndenge kena lobaki. Et quand on me met Ken, comme il faut passer na Michel Dondoué. Landa. A comme il faut passer na Michel. Par ça la couple gars nyos ma kamnyos ma beka. D'autre part on doit le Ken à Zamuyibi, à Zanderindango, sérieuxité. Et dit notre part côté Yemoko Dondoué, Yemoko Michel, la Pilousienne. Na bo ke binyoso. Oh, rapa ina batumo boy. Boka ngazo bango yewana. Eh monsieur, la détective et la police. Ozabo ma sous arrestation ni lango. Boka ngaye bango. Boko simbete ni lango na yo. Mais là, fone ko sabuzo ba o. Boko simbete. Boka ngaye. Yo, ndeni yo yebi azamu yibite. Monsieur, ce qui n'a yango za boke na eka bongo. Rap yo dans l'axe yo. Tel était notre sobeleme. Naomi's vie na ye. Azo continuer mala mukuna bebe na rap atikali fiancé à rap. Inanga musuko to bebe Michel ayeko lingana na Muyibi Kene. Et Raf ndenge za ndeko moi malamu azana posa bati la ndeko na ye asali nyonso a protéger un peu ndeko na ye mais a bengi la police a meko la ka ameko la situation ya mwana mwasi plutôt ya fiancé ya Michel na kombo ya Kene. Et puis juste ça c'est que ba mimi bien aimé na prison et bien mais suite nango début de film ceux qui tout peut ba ça il nango suite na nteme jusque là et ceux qui nan awa. Vous tenez prochainement na masula sika oyo Grand Slave International Ventures li bazo bonsa biso Zambe apambola biso nyonso. Bye.